Les noms sabino deux versets bibliques et la sabino face cachée ya nzambe ya Bible. So za Hitler mtakoma ki Bible. Oyo eza nzambe mubenga nzamba bolingo. Verset liboso eza na Osée 13:16. Balobi nini? Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Et là c'est que peuple à Samarie va punir pour avoir révolté contre nzambe na bango. Ils tomberont par l'épée. Baro kufa bango na machette. Leurs petits enfants seront écrasés. Bana bango bazala écrasés. Ils enfonceront le ventre de leurs femmes enceintes. C'est-à-dire que mabumo ya basi na bango azen rokabolongo na katikati. Oza nzambe biza Hitler mtaoloba. Waneza na Osée 13:16. So bolingo ta na otela no verset sikoyo. Donc na deuxième verset ezoloba